La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour, salut, mbote bandeko nyonso o bulandara Xile Botelwa TV. Bande onanga mbote esika nyonso oyo e zwami bino. Kaka ndenge boyebi Xile Botelwa TV na système moko ya bien alobaka toujours bonjour, bonsoir wana edepandaka na oyo okolanda émission topé analyse na biso. En tout cas mbote ezo dépendre na okolanda biso yondo koyeba okozwa bonjour topé okosaela na yo bonsoir. Alors bandeko nanga lelo toyeli bino likambo oyo toyeli bino sorti ya ebembe ya pa mama na biso Rafine Tumba. Na sir na tiela ki bino ba image awa na tiela ki bino émission concernant makamba Rafine Tumba. En tout cas banda mukolo Rafine Tumba tika ki biso toyaki toujours na makambo na awa na internet toyela ki bino information toyela ki bino ba démarche nyonso pona bana na ye ce que otala ki yango te kitaka na ba vidéo ya na chaîne na biso okomona ba information nyonso oyo toyaki nango concernant Rafine Tumba. Alors lelo sorti ya bembe na ye donc et ça déjà ya kobima kaka ndenge zalaka bati yango na mwa salle moko boye toyebi biso so bato tozala na ba pays étranger ezalaka bongo donc batiaka na mwa salle moko boye bandeko baza na posa bake kotala bakobanda koleka bazokende kotala ti mukolo bakokunda ye. Alors Rafine Tumba esi babimisi ye batie na salle wana nde kaka mona bandeko bakobanda kokende kotala bakotala ngo lelo batiango déjà lelo na pokwa oyo bandeko bakotala batali mukolo ya vendredi nde samedi bakokende kokunda ndeko na biso. Samedi nde bakokunda ndeko na biso Rafine Tumba. Eza passe na mitema bandeko nanga passe na mitema kaka ndenge bozo mona Rafine azangi bato kolela ye. Ebe mba Rafine eza na Belgique. Rafine azangi bato kolela ye pourquoi mboka musika pasi. Mboka musika pasi na zoyebisa bino Rafine akufi na Belgique batie Rafine place wana batie bemba Rafine place wana bato moko kande bazokota bazoke kotala Rafine azangi bato olela ye. Rafine azangi batu bandeko nanga ndeko yo o ozo kolisa rando na motema na yo ozo kolisa ki motema mabe na motema na ya vanité de vanité. Rafine akufi andimete kotika bana Rafine akufi atiki bana na emisatu tale sika balalisi Rafine atiki mbetu na kitoko ya munene o asala ba live akota o asala ba video esika asala ba video na chambre na ye. Rafine atiki nyoso wana otali longa mwasi kitoko elali awa okakola ngo na nini okakola Rafine Tumba na nini yaya totika ba fier totika ba rando totika motema mabe ndeko nanga tika motema mabe efutaka te okangela batukanda yo okangela batukanda me okenda ke église ozokende kolukelo nya nzambe me na motema no kangela batukanda okoka même pas kolimbisa batu oyebi même pas nde balimbisaka tala nzoto za putulu ya pamba. Rafine atiki bilamba boni Rafine atiki ba montre cher Rafine atiki ba sapato cher ba kete cher atiki bana o baza cher na vie na ye atiki bana o ba ndeko coûter cher et pas na ye. Liwa tange yaka elobaka te sozo zelo changer motema lobi c'est le moment de changer motema lelo na erozo landanga liwa tange yaka elobaka te yango yaka ka briske mambala mobwe mutakei yango yaka bongo ndeko nanga totika lolendo
nzoto eze loko te kotala ngamba mwasi alali na cercueil place wana nzoto eze loko te. Rafini ye wana poto eza mboka bato bakenda misala, poto eza mboka bato basalaka, mutu mosusu omona ana posa koya me mosala ezokasi ye. Kongo na biso ya bongo te, Kongo eza bongo te. Rafini ye wana batie na place isole, Rafini ye wana batie na kati wana, Rafini abosani nyonso, barando nyonso etikali. Bien sûr achangeaki motema, bien sûr abongolaki motema, bien sûr apusanaki lisu pembe na Yesu, kande ye moko alobi azongaki lisu na makolo ya Nzambe tata. Azongaki na ye na makolo ya Nzambe, asengaki na ye Nzambe bolimbisi, asengaki bato nyonso ye asala mabe, asenga bango bolimbisi, alelaki mawa Nzambe na vi na ye. Mais yo bando fongola chaîne YouTube na yo, bando fongola compte Facebook, bando fongola compte TikTok, ozaka kofingi o tiki, ofingi o tiki, ozuvia o ndeko nanga opelisa pena kamera na yo, po me mama na masumu ya kofinga bato. L'acception tandi balambaka. Pelisa ta kamera tiata be mission olamba, l'acception tandi balambaka. Kofinga ya kitoko te. Barando zanga mutuna makolo okufa na baproblème batu na mutema o mema nkolo naloba toujours bowe ba suzi bantu comédienne na biso suzi bantu amemisa ma Teresa nkolo nani atala matanga suzi bantu te. Nanyo ayoka tende mama Teresa memaka nkolo, nanyo ayoka tende mama Teresa banda kolela. Nasi mutu nyonso talaka matanga suzi bantu, mutu nyonso ayoka kande mama Teresa banda kolela, mama Teresa mema nkolo, ba memisa mama Teresa nkolo. Ndeko yo lingi via rando banda omitala vi na yo lelo soki liwe yeli yo okende ndenge nini. Eske motema no ezala polele, eske nzela no ezala polele, okende motema malamu to okende kana motema mabe oyo ozalaka nango. Eyana batu mosusu okangela kanda na vi basala o nini, basala o eloko te. Okangela batu ebele bakanda na vi soko otali penza bien ovandi o réfléchir yo moko mi lobi pena bato basalange lo côté. Peut-être ko bonga na bango nde tinda okangela bango kanda, ko bonga na bango nde sala o epesa o motema mabe yo okangela baninga kanda. Bumoni ngamba mwasi alali wana azaki lokwa yonanga. Be ngamba mwasi alali wana apresentaki be émission loka ba youtuber mosusu. E ngamba mwasi alali wana azako lia lokola yonanga, azala loba lokola yonanga. Bando nanga ngaza la sona moni mutu akufi liwa wana interpella ngai ekota nga na mitala vina nga natali bana nga natali vina nga nobi Seigneur pitié inutile otambo na pepe na pitié Seigneur pitié pitié de moi. Inutile otambo na barando batu na vie, inutile otambo na bakombo batu, inutile olukesa la suki lo lendo, inutile oina baninga yo monaka yo ndo zalaka supérieur a batu nyonso. Soko vandeli bakombo batu zu otiki ko finga batu kezongia ya liwande champion mabele mukonzi. Mabele mela diana makila etala pemba diana te. Mabele mela suzi bantu etala pemba suzi bantu te. Mabele mela mira esa etala bois noir na ete. Mabele mela dadi kitambala etala ta ndenge dadi kitambala joueur à théâtre te. Etala ta bavante etala dadi kitambala te. Bandeko bongola motema bino ba youtuber, bino ba chroniqueur, bobongola mitema. Ba tiktokers, bobongola mitema. Ba vlogger, bobongola mitema.
otie pena mega na yo wifi ya ndako na yo okangi pe porte chambre to ya salon na yo okotika live po bando fingo lobi ofingi mentalité nini congolais toza nango mona okaka motema pasi na milobaka bato babondelaka vraiment bato bapelisa caméra pona ko fingi na suka na pa kati caméra buto ko kia matili ko lambeta bondeli ya kelala bosala ndenge nini ngana o déranger moral nanga na pelisi ya pena caméra pona finga na fingi na kati caméra na yo sambi na la na ko kate na déranger moral nanga d'ailleurs ngaza la sona na kanda to na sa ke le mobe na moni ke likambo na sali e se pelisa yesu te na osambela te no kango kanda na mona lokana na osa eloko mwa mabe na ozana kilo na motema nanga me bosala ngondeni liwa rafin tumba ete ya bandeko ebele na sur bandeko ebele ba oteyama na liwa rafin tumba boze bele batabarando na kotanga bakombo na bionte pour ne pas ya créer ba polémique inutile na kotanga bakombo na binote mais na ibike à partir à liwa oyo ete ya batu ebele Angelica kufa awa kufa na obota Angelica kufi batu baleka na ba TV to mona ba grâce te mobayana ba TV baloba to mona ba malika ba bima baloba inutile osala barando inutile osala boye nzoto putulu nzoto boye après wana rando e continue kaka après wana kufinga ne continue kaka après wana motema mabe e continue jusqu'à quand bobongo na mitema ti mukolonini boko changer ti mukolonini vraiment boko tika barando ti mukolonini boko tika makambo eza na importance te boa ba mama bana ba papa ba mama bana to mona pena moto apelisine caméra ape na mobali na ndaku do tiazo finga tiazo loba bongo bana ne bavandi ba otala TV mobali na vandi ozile ya 6 ape émission pour que atile biloko mobali na vandi ozile ya 6 émission pour que basola mais otala mwasi afingi na loba toujours pona oyeba na internet to pona otala man internet ezala kati bo finga ezala kate boya kana na boya ko laksa ba identité na bino ya mabe ezala kate fo finga Belvi fo finga Sila fo finga Kofi fo finga Fere fo finga Moïse Mbie fo finga Marki Kalambai pour que yo le lotale ma fo finga ndeko na moi fo finga ndeko na mobile ezala ka bongote nzota rafin tumba ya ngwane lali asala bi émission lo kwa ngai apelisa pe caméra sali émission alata pe kitoko lokwa batu nyonso apelisa caméra lokwa batu nyonso mais Rafin asisi mission na ye na mokili nzamba azwi molimo na ye siko yona nga o nzamba otika na bomoi to na mission moko il faut to accomplir to na mission moko il faut to sala ndeko banda omita la vie na yo otikali na mission soki nzamba otiko na bomo eza po oza na mission moko po oza inutile te oza utile oza na mission moko oyo falo sala nono accomplir yango te alors nzambe moaza molimo no eza te apeso ba seconde chance apeso ba chance pona yo obongola motema nga yebisa bino tozaka bapanzi sango ndeto ya kosala be mission boy tozaka bapanzi sango okoki ko bando te ya batu pe awa na internet batu babongoli motema tant que tu as mutu muso na ba problème na motema na ye mutu muso na mambebe na motema na mais à travers yo atal yo alandio lobité na joué quelque chose to bongo na mitema bandeko nanga liwa lelo elo balisute combien de batu ba bima kika ke église akoya kufi combien de batu ba bima kika abwe e alamuka kina e bien abima kika abwe akoya kufi combien Rafin tumba maladie melaki na nzoto maladie bomba maki na nzoto ebele akendo hôpital na ba 4 heures akenda ba 4 heures juste tito koma ba 30 akufi andimaki yango andimaki te azaki peut-être azaki pe na makambo sa na 10 heures azaki pe na makambo sa na 11 heures azaki na ba préparation na ye ba préparation nyonso to anango yeba question nzamba lobi azo molimo no lelo na minute sikoyo ba préparation nyonso na etikali. Est-ce que tumba yebaki ko tika bana ye ayebaki est-ce que yebaki ko kufa tika bana ye ayeba ite
Peut-être nda benga ki ambulance meme na hôpital ayebe ke aobima. Ayebe ke na ki hôpital na yoki mwa malaise. Na ki hôpital mais na yoka bien na ozonga ndako. Peut-être oya tsaki na mutune yango wana. Mais quand nde balobaka ce que l'on propose, Dieu dispose. Quand nde balobaka ba proposition na biso ezaka ya nzambe te, ba posa na biso ba souhait na biso ezaka ya nzambe te. Nzambe azwi molimo na ye, molimo ne pema na kimia. Yo nanga totikali to contrôler ezaleli na biso, to contrôler evandeli na biso. To se contrôler bandeko nanga internet mbrouye bino te. Internet bebisa mitu te. Internet boma mitu ya batu te. Toyebake après la vie kufa ezali. Kufa ezali tala ka bato bakufa nde bayebe sika tokendaka. Oyebe sika okende te. Toyebi te kuna na monde wana ezaka ndenge nini. Banda obongola motema na banda olongola masumu liboso na yo. Tika molimo mabe oza nango ya koya kofingaka bato. So moninga bongi na vi motema no ekomosala pasi. Tika molimo kofingaka bato, tika jalousie, tika likunya, tika motema mabe. Sala be mission na lolenge longo bani tika ko critique ofinga fali ofinga fer ofinga kofi ofinga nani yango tende sala mwasi. Era basi bele na internet aba perdre ba valeur na bango likola mbongo ya YouTube, likola mbongo ya TikTok, likola mbongo ya Facebook, o perdre valeur no ki bo mwasi, obima na ba cacher moka mabe ya mafinga, bato bakoma oluka ba video na opoka ba poster po ba déstabiliser po yo zalaka ko finga bato, po yo zalaka munoko, po yo finga kaka eza malamu te. Jésus revient bientôt. To bongo la mitema. Et aux amalamu mingi. Mes condoléances na famille nyonso ya Rafine Tumba, mes condoléances na bana na ye, en tout cas bandeko, bozala wana pona ko soutenir bana ya Rafine Tumba, o eze preuve moko ya pasi. Bozala wana bo soutenir bana na ye, en tout cas bole la Rafine Tumba na kimia. Bino ba chroniqueur boza na nini kuna na poto kuna bole la muninga na kimia. Bole la muninga na kimia e oza malamu mingi. Bole la Rafine Tumba na kimia. Bo membo accompagner muninga tina lilita na ye na kimia e oza malamu mingi. Merci mingi na bato bolandaka biso. En tout cas na yeki kaka kolendisa ndeko moko, na yeki kaka vraiment pona kolamusa lisusu mayele na biso. Donc to la muka vraiment to tika motema mabe eza nango na litomba moko te. Ndeko nanga partager biso na Facebook, partager biso na Messenger, partager partout. Nzambe akopambola osoki peza mbala liboso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.